Belé, eze belé, nzambe oyadi na bala, abundela nga na ba occultiste, abundela nga bitumbe belé. Donc ngai moko naza témoignage. Yango naza na passe mingi. Na tikali kotikali bota na ngai bana na nga na ye kaka uniquement mpona koya kolela mama Anviko nde nazali awa na Kinshasa. Papa azalaki akendaki mozaiki mwana yaki kolanda pefa elo mama auti kotika biso eza pasi eloko nini yo kokolendisa na lingomba suite ya badisparition ya bato misato batiki lingomba. Merci beaucoup papa. Tozalaki bana mike to bandi église ngai nazaki soki na 5 ans na bandi ekodime na ye kokoma dirigeante ekodime na ye kokoma na chorale be tout ça eloko nga na retena papa idi na banda ekoloba ta moze pefa banda ekoloba église na biso oyo ezali eloko moko soko kotalela nzambe wana banda ekosalela na tango ya Moïse ye wana nde biso toza kobelela lelo soko kotalia okoti ata na chwapa na biso okomona balobi Yesu azali ndenge moko azali lelo lobi pe libela na libela ye a changé te soko kobanga masumu yo ozaki tango ya papa idini yo ozaki tango ya mama Anviko yo ozalaki tango ya moze pefa soki kaka kobangi masumu nyonso okomona loboko ya Nzambe po biso toyebi mai te toyebi mafuta te toyebi eloko te yo banga kaka Nzambe yambola tika masumu kangama na Yesu boya kotonga boya kofinga Nzambe wana okomona loboko na ye eloko ngana oki koyebisa na bandeko na ngai tobosa na doctrine na biso te tokangama na doctrine na biso eza te lelo po moni ke bato bazopakola mafuta ngai pe nazwa mafuta po bato bazopakola mai ngai pe napakola mai doctrine na biso ezali ya bolingo fraternité soki tokokangama kaka na bolingo na lilobo papa idi na yelaki biso en tout cas tokozala eloko moko Nzambe wana banda ekosala oke okomi na chwapa mutaliboma akomi na chwapa nano akoti na kati te kaka na louange pamba azwi guérison kaka Nzambe wana nde biso tozali kobelela lelo soki tokokangama na ye korespecte oyo eza doctrine na biso kaka Nzambe abanda kosala wana lelo oki kozala na passe au Big Sami oki kozala na opération ba intervenir Nzambe asali opération sa cicatrice donc abongwani te il est le même. Mama wana asali makambo ebele mama wana apesi biso courage biso ba mama po ete tosakola sango malamu. Mama wana azali mama moko boboto. Mama wana ba souvenir na ye zali ebele. Mama wana alakisi biso évangélisation ya kokende n'importe où, même dans les faits fonds, église Nzambe malamu ezali. Mama wana asalisi nga mingi na makambo ya ba veuve. Mobali kosalisa ngai mingi kopesa nga biloko baloso basoso kokabela ba veuve. Il y a des moments où il y a des pièces à bilamba kokabela ba veuve. Maman wana atiki bilembo ebele. Yango wana tozana regret makasi toza kolele pa na Nzambe alingaki atikela biso aza lokola marque déposée na biso totalaka ye ata na miso mais maman wana atiki biso avant tozali na koregrete makasi po ete akeya avant ere ya ye kokufa ekoki nanu te mais likambo te mokano na Nzambe esalami moyen tosala autrement ezali te tozosenga na Nzambe oyo asalaki na papa idine mobali na ye abomba ye pene na ye alanda pe misala oyo asalaki ba miracle oyo esalamaki na kombo na Nzambe na biso Nzambe wana garde ye aza mama malamu mais akende kopema na kimia. Eloko na koloba na libota oyo etikali ezali kimia oyo Yesu ayelaki biso elanda libota na ye makelele ezala te boyokane ezala papa rego asangisa baleki na ye nyonso bazala eloko moko bazala na liloba moko balando bele ligne de conduite oyo papa idine na mama batikelaki bango. Amen.
Non, mais souvenir d'abord ma casse nazaki nango et pas maman oyo. Kota la efficacité na ye. Kota la compétence au maman zalaki nango. C'est une femme mais atikala ko gérer église au mobile ya bâtir. Et peut-être hein. Les apététés so oza molimo nzambe to kokate parce que na église ba teti baza. L'église va avoir une compréhension bazali. Mais si on a une femme remplie du Saint-Esprit à Kambi, église boyoti lelo azongi si moni me pa nzambe. Dis-toi que azalaki ki garni et pas nzambe yemoko. Donc voilà nano eza ba qualité ya kitoko yo ngana monaki pa ya maman servante amfiko. Voilà. Et juste un mot libote tikali. Libote ezali kaka responsabilité hein. Ba maman bazo kufa biso tozo tikala. Toyeba ko ba responsabilité na maboko. Ondenge zali awa ndenge tokomi awa papa ndenga mama ndenga siko na minicho. So na sali erreur esili hein. Baleki ba otala ngai bat baza pembeni ba otala ngai. Nous devons vraiment faire l'effort ya ko relever le défi. Ko zongi sa église na nzambe kaka ndenge ba papa batikaki yango kaka ndenge mama tikeli biso. Ça veut dire mutute akomi sa église na nzambe ya ye. Azalaki pona batu nyonso to komi sa église na nzambe kaka ndenge na dimension wana ekopambola nzambe pe ekosala ke bandimi mingi bazongela nzambe lisusu. Donc je crois ça c'est le conseil nako pese pa ya bandeko batikali et comité nyonso so kamba église ainsi que bandeko ya tikali surtout précisément na yarego vraiment en tout cas bravoure responsabilité. Oui.
Voilà, mes chers frères, au collège de cercle trop. Vous poussez à la tine à niveau tapis. Vous allez à la tapis. Ok, déjà, on va déjà envoyer awa tala ngulu pa ona bino ona kati ya bolongo awa boto basima. Maman quelque part. Wapi?
Ok, kusana. Isengo po toza ba Kristo eza pe ya pasi na motema po tobukani toperdre mama c'est vrai akei mais bato mingi bayebaki ye te ndenge esengeli mama oyo azalaki na nguya ya kosakana te nga namoni ye ntango tozalaki na Amerike ntango apesi témoignage ke atiki bana nombre boye na Kinshasa basa mindele baleli po bango bakoki kosala yango te. Alors chaque samedi bazalaki koya po ya bondela mpo na bango mais ifale omona nini nzambe azalaki kosala. Alors ntango tozongi c'est vrai tolekaki na bamikakatano mpo na kozanga kososola ya bato mosusu ye mpe aleki na mikakatano wana me mokolo tozalaki kokunda muze parce ngai nde nazalaki kokunda ye ngai nde nazalaki na parole napesaki ye parole abi mama aloba mama atelemi alobi muze de vivant na yo ozalaki koreproche nga nazosala mosala ya nzambe malembe awa lokola oke nga nalamuki nazosala mosala ya nzambe. Alors na observe maloba wana depuis 2005 ti lelo mama asali mosala ya kosakana te atei milimo ebele meme église mobimba eja réformé bato oyo ya kala nyonso baza insulte bato oyo nyonso nazomona lelo eza evre na ye asa mosala monene eza bapaster ebele oyo abimi na FEPACO bapaster moko te aleka na FEPACO abongoli motema na FEPACO abima asala eglise ata eza monene ndenge nini bongo aignore mama oyo aza te mama oyo azalaki na koponapona te azalaki na ekolo te azalaki na kabila te biso nyonso tolia biloko ya lambi donc bapaster wana nyonso nazobenga bango baya lobi tokoa kofuta dernière hommage na biso epai ya mama tout s'incliner tokunda ye na isengo parce aza mare ya mabota.
nyonso ekosalama awa ezalaka mpona lokumu na nzambe ya nyonso bato ozama nini ya mobu ekweya kimia na nzambe ebatela bao bakoya bao bakoso Merci papa et pas ya maman nazo garder ba souvenir rebelle parce que nazalaki pasteur na église oyo aza kokamba na lingomba ya aza kokamba mais nazalaki mwana moko na kati na libota oyo alingaki ngai mingi nazala ba souvenir rebelle tango nyonso nazalaki kozala na makolo ya mama nayebi mokolo moko mwana mwasi na ngai azalaki na zemi daye naza na mwana moko ya mwasi ya liboso kombona ya mviko nazwaki na miracle na nzela ya nzambe ya mama nde alongolaki ngai na paroisse ya liboso nazalaki atindi ngai na paroisse ya munene po ete nabokola ndoyi na ye mpe mwana na ngai ya misato mpasi ya kobota eyelaki mama ezalaki makasi boye balobaki akoki kobota te nasiniaki mokanda na hôpital ya Ngondo Maria mais ntango nasinie mokanda bangi kokosa mama na salle d'op na bisi bango bazela nabenga nano mama mviko nde nabengaki mama mviko alobi nakangi molimo ya césarienne ekozala te mwasi na yo akobota na kimia bongo mama na biso ase deplasaki ayaki ti na place nazalaki ava ye akoma mama abotaki na kimia mwana mobali donc voilà basouvenir aza basouvenir ya makasi epai ya mama na ngai parce que navandaki na ye ntango nyonso ayikelaki ngai mpiko lokola mwana naza na susi makasi lokola ye akei natikali na mawa nayebi ke libota mpe etikali bandeko bazali bakozwa ngai ya nana azali akozwa ngai lokola mama azalaki kozwa ngai voilà eloko nakoki koloba merci